affaire Emilia Manda chante na fait rigola. Eye ezongi eke ezongi. Mais ngai eloko na ko pesa na kati émission bande ko bola nanga na bosembo po comprendre pourquoi na sali émission. Mais en tout cas na koloba avec mon cœur pour na pesa bino ba moi vérité oyo Emilia zo bomba sima ba déclaration na ye. Lelo Emilia leki na télé kosenga pardon na ndeko na biso asengi pardon na ndeko na biso nani Manda chante asengi pe na ba fait rigola wana. Le même nani ndeko na biso oyo même ndeko na biso toujours Emilia soki par moyen nini ayaki na réseaux sociaux abandi ko attaquer Werason juste ko lukisa visibilité après yemo ko ayaki lisusu ko senga pardon kaka Emilia wana après ko attaquer Wera ayeko senga pardon lelo attaquer nani Manda chante ayeli susu ko senga pardon. Mais sika elo na ngina tuna est-ce que Emilia aza vraiment mayele ava ya koloba makambu apezaka kiloba makambu alobaka ou bien lingaka nekaka konini kosala ba base soki eza base te est-ce que eza ba drogue o bango bazwaka ba drogue wana mutu esalaka bango babolole bongo eza ba question ngana za komituna parce que ce n'est pas possible. Emilia nde mutu ayaka na réseaux sociaux depuis atiaki soki concert soki na Bataclan depuis atiaki concert wana akomi impoli akomi soki dépassé on dirait zo luka azako forcer batu baya kosomba ba billet à travers ba clash on azako trouver vraiment pas bien selon ngai. Mais en tout cas tokota na kati ya muzindo na kati ya sijoyo ndeko na ngai Irene Mabweni Patricia Edouard boza belo boza soutenir chaîne boza vraiment ebelé mami Sadiki boza ebelé merci na soutien na bino so botali décor na ngai naza na kati ya nini ya ko changer makambo décor na kati ya studio. Alors à partir de dimanche samedi ou dimanche awa ekozala pe vendredi mais mingi samedi dimanche live ebandi mutu azana eloko kobakisa ya kotia live ebandi yango bozomona nazobongama ba microphone bato bako banani ba invité bakozala soki nazo invité mais na Canada ezala kapasi parce que toza éparpillé puis professeur naza na kati eza vraiment toza muke et puis mutu na mutu azana kwe na ye et puis pona ba vie personnelle ya mutu na mutu alingaka te na kolinga te n'importe qui aya shenga parce que na kendeke chez mutu te mais pona ba vidéo na koluka ba qualité ya personne ya ba personnel ba kikoya ko sala émission na biso. En tout cas bo se préparer émission za koya ya ba live kala mingi te awa donc awa nazana kati ya préparation donc makambo ko zala bien ba décor boy boko mona ngo misika ba plateau kitoko oyo ko zala ba ezate loka ko ya nini ya ko louer eza ndaku nanga dena osala makambo na kati ya ndaku na ngai. Alors otokota na kati ya muzindo bandeko makambo ya Emilia na ndimite ke azako réfléchir bien aza komi kolobela makambo ya vie ya foyer makambo ya foyer totikala kaka na musique. Emilia tango zako ya nani mutu azako tinda yo yo mutu za est-ce que yo mutu kopesa batu direction ya komemela polémique tango ozako mema polémique ozako engagé ozako s'engager na ba front nyoso tango bafinga ka ba jibe awa bafinga ka jibe na ba musicien bana na ye yo moko yebi balobaka chaque jour que jibe aza responsable bana bazokola na ba papa ebele azako ko vivre na mbongo ya bana bazako kende kosala ki moi ki gauche et droite bazako elaka papa moi quelque chose oyeba to balobaka yango sika yo avec qualité nini ou bien capacité nini oza nango ya kopekisa batu baya kolobela o ba vérité depuis oza na poto ozoloba batika kolobela makambo ya nini ba foyer soki ya foyer batika la na musique yo oza na foyer ya malonga na poto o batu bakoki ko ya kolobela tanga eza question naza kotuna na lobite ke ozangi famille wana nga naza kotuna kaka parce que za na moko soki Didier Nzongo ayaka alobaka ba vérité
ba vérité soki Didier Nzongo alobaka ezola kisa pirement que oza irresponsable, ezola kisa que oza capable te kozala na famille. Bino ba manda nani oyo soki Emelia kobosa na teke koya na yo na wenge, il fallait que ozala remplaçant ya Manda Chante. Donc il fallait que oyemba lokola Manda Chante. Manda Chante aza maître na bino. Bino boza koyande ko imiter ye. Mais ye tikala jamais ko imiter yo, Emelia. Manda tikala jamais ko imiter yo, mais yo osala ba texte ya ko imiter Manda Chante. Différence c'est déjà wana. Manda Chante oyo za ko lobela matin midi soir. Azalaki na wenge. Jibe azalaki, Alempela azalaki, ba tenoriste nini suba na koloba. Na Congo mobimba, ba seri wana, banani, ba papa oyo nani oyo, papa oyo ayemba nini, etaye evoloko. Azalaki vivant. Tangu baza konbimisa nani Manda Chante meilleur chanteur ya pays mobimba. Emel ozalaki en vie, ozalaki bébé, ozalaki en vie. Manda Chante na kati ya wenge, Jibe na kati ya wenge. Tango azolobela ba tenoriste, Manda abeta Jibe, Manda a gagné Jibe, yango bima meilleur chanteur. Jibe azalaki wana, mais Manda Chante bima meilleur chanteur. Evoloko azalaki en vie, ba jina wa jina baza en vie, mutu nyonso yembaka ténor. Tango ba frère ba débat ba pe azalaki nano en vie, mais abima meilleur chanteur. Sika yo Emelia mutoza koya kolakisa bato ke yo nde oyembaka okakate obima kutu na nomination lakisa biso nomination oyo lakisa ke ba nommé yo parmi ba meilleure voix na Congo, lakisa biso sika baloba ke ba nommé yo parmi ba voix soki ya ndenge nini na Congo. Papa voix wana ezate etikala pe kozala te, batikala pe konome yo te. Emelia batikala konome yo te, oza kaka débriard, oza musicien te, oza chanteur. Manda Chante approuvant na ba orchestre belé. Oyo nga na yebi. Manda na kati ya wenge, akepe na wenge na El Paris, azongi asali makambo na ye, et puis na bana OK Jazz. Donc azana parcours na musique ya Congo, oyo Emelia azana ngote. Emelia azana parcours kaka moko ba recruter ye ko remplacer Manda Chante, po Manda Chante akebemaki. Ba bengisi Emelia pona ko remplacer Manda Chante. Après wenge, Emelia sala nini? Indépendant. Aza ko dépendre na wenge, bakabwani azo dépendre na Jibe. Bakabwani pa Jibe ayeko dépendre na wera, batu bazalaki na bango na mouvement, aza ko dépendre na bango. Lelo aza wapi? Ake na poto, afani na poto. Musique bakanga na poto, sauf batu ya poto ne baze ko beta. Est-ce que bozana record moko otokoloba na tangu bakati ba musique ezalaki ba blokaki ba musicien nani oyo soki nani Emelia asalaki likambo ya grave, likambo ya ngoyo bandeko Emelia alongolaki ba congolais soni afani na poto kodimela kaka badiamba bakayu. Lelo komi kofungola munoko po moni musique ba musicien ba komi kozonga yazalaki kuna ye moko abetaki batakla, azalaki ye moko abetaki casino, incapable à kobeta makambo wana. Mais lelo banani ba Manda Chante na mystique ya fourmi azui contrat na kende kobeta libanda, mutu aza ko bundisa ye un voyou et délinquant, mutu asila Emelia musicien moko boye na ebite tunda ko pese kombo nini na ebite mutu abota maka na charisme, mutu abota maka na leadership, mutu abota maka na aura. Emelia oza na aura te, Emelia oza na charisme te, oza na leadership, oza na ezeloko na yo te. Obota mapona kodiembela sima ya batu. Depuis okoma yo moko otikala yo moko oza kaka boye. Mais Manda Chante wana Jibe asala ye mabe, abebisela elongi pona jalousie. Jibe asala mabe, Jibe alingaki aboma Manda Chante pona mungongo na ye. Mais yo zala pa Jibe combien d'années?
Jibe atikala kokipe yo te, atikala kutu kolukisa koboma yo te, atikala kosala yango te. Mais alingaki koboma Manda Chante. Cela veut dire que Jibe azalaki na jalousie envers voix ya Manda Chante par rapport na yo Emelia. Avec ba attaque nyoso ya Jibe, Manda Chante aza ko se débrouiller na Congo bien. Ti grand nene soki nini bana oki ba pesi charge ya bana oki. Emelia est-ce que oza capable ya ko gérer ba papa wana? Ba papa ba pesi mu jeune moko boye atikala pe ko beta na oki jazz te, mais ba pesi ye orchestre o ezali ba papa ba koko na kati. Donc Manda Chante ba pesi ye responsabilité ya ko gérer ba papa na ye. Mais andira se wana est-ce que Emelia za nango? Biso to mona ka bana oki tozolo belango ka likolo, mais ba vrai bana oki ba papa wana ba pesa Manda Chante mwana muki wana a gérer bango. Eza eloko ya kosakana nango te. Emelia eloko za kosala ye pasi azobanga. Emelia abeta concert na ye eresir, mais ye Bataclan ezala annulé. Bataclan wana ekobeta te. Bataclan wana toza awa ekobeta te. Na kati Bataclan mobimba oyo il fallait que déjà comme ezala sold out parce que ezana ba invité lokola ba Adolphe, ba Blaise Boula, ba Jibe Mpiana. Mais ti lelo Bataclan ngo ezana no ya kotonda te. Mais Manda Chante a invité pe mutu te kaka ye moko. Bokomi ko attaquer payé. O eza BCBG. BCBG baza ko attaquer Manda Chante. Pourquoi? Pour a commis en bonne relation na Werason. Batu ya BCBG balingaka makambo wana te, ba jaloux bango wana. Makambo yango oyo. Jibe mutaza kotinda Emelia a attaquer Manda Chante. Est-ce que nakosi? Bo pesa ba point de vue na bino kaka na kacha commentaire. On est toujours là pour na ba analyse kitoko. Namtu na bino Gilmas.